Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Mena sengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance ji parano ne makambo Afrique za mboka na nga Europe ko mboka na nga vraiment pena na pesi bino tout ba moto balandaka émission ji parando la fan du payante bal la chambre na zawana nazo takeka ba faire na pesi bino journaliste tout bana na nga ba bébé bonno bola kitoko papa na bino zo sala boulot vraiment pena na ko banda bongo te sanke na pesa muto apesi nga charge oyo na pesi la reine Omba Nzambe ya ba mama automatique mwasi ya pembe mwasi aleki mokili mobimba na kitoko ji parando nda lobi na pesi Congo Zibula Meso TV mbote isika bozali na pesi Emeka kasaka mbote sika zali na pesi Evariste Abdallah Mavinga ji parando pesi mbote na pesi Laurette Mumpala la tigresse na pesi mbote sigoza na pesi JP Kiama mbote vraiment pena na ebisa bino na koyambela bino chanteuse ya makasi ya mboka oyo ayemba trop epa papa ayemba trop epa na ayemba trop boyebela ye kaka na émission ji parando vraiment pena kinkabwa ya ozeble landela na masolo na yambeli bino mama Faila Nzambe ya ba mama moyembi na kati ya bayembi Nzambe ya ba mama koyebisa bino ye moko ayembaka wapi ayembaka papa bozi ana nga mona ebisi bino de la vérité mama Faila na yambi nde mbote mama nyanga yo monene kopesa bomoi na yo Yesu ponanga Nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo ngai nakoka te kofuta nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga liloba na yo yangwe kotinda ngai komona pasi pona nzela na yo Yesu Bonjour Denzu ji parando vraiment penelo ke kamusinga liboso boyemba pe banzema Nzambe bokota pe na muzinda ba prière mais to sambelaka donc to sambelaka eza ko musala mutu nyonso asalaka musala mais era prière ezali era musala ezali siko naza na era musala koti pe na muzinda prière banini oyepe na suna teni pokanga banani na mboko non nazokanga batu oyo bakotosa te nde na okanga bango banani bakotosa te ebisa ji parando la fin du pays attaqué non bato bakoyeba Nzambe te na okanga kanga bango donc po eloko liboso eza na Nzambe liboso quoi vraiment pena toye Faila avant pena obanda carrière na yo ya ndule parcours na yo pena e bandela wapi ouais parcours na ngai na banda na ba église na banda koemba na chorale après chorale ba orchestre religieux et puis na ye epa ya grand-père Benz Boziana tango yaki vocal nini oyo yaki nango pena o père mbamo azu acheona non tango na yaki na sala kina no ba test ya banzembo ya bayaya o nga na kuta wana nzembo ni pasi na yo chérie heloko nini na sali mama polelo yebisa na bato holinga kangai te wapi yo mwana mama ye nasina lembi koloba na bato kotala ta mosali vocal wana mbamo batutu na ye mon père aziyomba moza wana pe batu bazaki wana atie bango mopanzi ekomika yo akende bo Faila ouais parce que vraiment na tchaki batu nyonso d'accord na tchaki batu nyonso d'accord donc batu ba presaki
C'est la toute première fois que chanteuse avec ça la test, ça li test au moins na 5 chansons. Nga na sala ki yango. Nayebaki te Nzambe o nde bakobwakela ngai malade boye likunya nyonso mpo na fiere o na bawalo oyo nazalaki kolata ye baninga tozala simple o tala fiere elekaki nazwi ku mokili elingi kaka simplicité fiere nzokeloko mabe mingi o bakangelaki nga mitema nakufa lelo lobi mosika Nzambe aboyi au nom de Jésus alongoli nga na bolozi nazalaki merci Seigneur. Komona pena boy la reine Omba lobi mais kota la pena chanter ozo yemba chanteuse ozo yemba makasi boy. Pourquoi okendaki na banzela ba wera te ba jibe mpena te oyeka nzela père Bozi Boziana. Boziaza un grand icône ya musique congolaise. Napesi de la forêt Mbote papa chéri Mbote ba yebi qui est le grand-père Benz Bozi Boziana. Azali icône oyo idole donc musicien oyo abandaki masolo ya kofula ba chéri kofula bana basi à part le Seigneur Lay. Yango rêve nange zalaki il faut nazala pembeni ya leader wana. Zalaki donc zalokola ndoto na lotaka lelo et c'est réalisé nazali toujours pembeni ya le grand-père Benz Bozi Boziana les grands formateurs. Mais kotala ndetika yo kima ki pa ba mama chala mwana okimi pa mbiabel omoni pena ke espace ya kozala te ota pena ke meje 30 azokanga na tawa na kuna koto sindi azokanga pa kwa d'accord omoni pena ke so na ye koto ne kosimba te esimba te comment nayebisi yo awa ke ezalaki rêve na ngai partout mutu nyonso aza kolanda ngai ezala mama chala mwana na pesi mbote mama mbili na pesi mbote bayebi ki est le grand-père Benz Bozi Boziana naza pembeni ya mutu amuke te naza pembeni ya icône munene ya musique congolaise donc naza vraiment à l'aise na siete nanga esika nazali pembeni ya le grand-père Benz Bozi Boziana. Mais kotala tango yo yaki sika to santi pena ke grand-père G ezongi to moni pena ke kinka boya ozebile to moni pena ke la reine mère la reine Omba G a moni pena ke G zongi mais tout à la bo G a susté na micho to mo na bozi na yo faila G zate engolo bani. Ouais, denzueza wanande ezali opinion na yo quoi. Donc tango na kotaki to salaki album toute une histoire. O na yembaki ba Kayembe Chetemba na yembaki le PDG Kayembe Chetemba ba Edi Kilombo ba te belé na yembaki. Ce qui moi silence c'est simple parce que toza na préparation et album mususu. Toute une histoire peut être ko sala et leki siko toza na single mo toza ko sala ba ko yoka yango. Toza na studio siko na oleka na télévision ndengeni. Banda beaucoup tati lelo ibimaka te koti kala mingi te donc d'ici là au moins na ba juillet album ekobima bokoyoka featuring grand-père asali na le padre okoyoka yango bokoyoka banzembo oyo toyembeli batu ebele ba remia ya Yos na Brazzaville toyembeli batu ebele batu bakoyoka baza déjà ya kosepela kotala pena boye Cindy le cœur aemba Kofi chante Cindy. Mais ndeni yoko yembela Bozi te chante Bozi. Eza ba idéologie donc elo nelo ezala na tana ngoto silisa donc eza lokola o dévoiler loko mo ezala ki donc na bomba ki ngo ezala ki en cachette quoi donc tozali na préparation et ko salema nango koyemba Bozi ezali panangu bate donc faut pena na zotin ya préparation to ko sala na biso ngo toza ko zela nanu maxi single na biso ebima soki ebimi après na ko sala ngo bomona kama kamde obonga manaki sasa. Mambo ebongo mandeni do bato bazaba bongo la te do yonde bongo la makam nana ko bongo la makam parce que ezali pasira faila F star yonde pasira yonde si makambo to do kotala pina bo sindi bayemba pina santi concert mo bayende makambo mais yo ti lelo jezaka te nano yemba bongo te na yemba ka déjà est-ce que nano na ba concert na biso te na sala ka yango déjà otuninga pona koloba ke faila chante Bozi on a lobi na ko sala yango parce que na sala ka déjà ba concert na beta ka ba concert na sala ka ba variété na yemba ka grand-père siko fona sala yango sikoyo na concert mobimba ko bande bandelinga na ngati na suka on a lobi na ko sala yango kalate
bakomona nde naza kobongola makambo. Mais tout que tozonga pe faille là oui ça pena ma vérité tu prends da buka lokuta te yo ndire kisimo yaka nango pena tango yeka mbamo baninga tout o santi pena ke baninga tout père akipa bango suste akende bo faille là kisini oyaki nango Baninga lokwa banani bande kono tout bo ndo travailler na bango gaz ya suste Newa de Azali, Saint-Gaulois Maya Mazali, Edino Las Azali, jus d'orange Azali. yo ya na sima na bango botola bango place Na botola bango place ndenge nini ti ndenge eska baza kolandanga bayebi ke anti-choc idéologie nango ezali gampa yembaka na bana basi bayebi yango. C'est pas dit que nga lokola na ya bango baza koexister lisusu te, non. Même à l'époque ya ba Betty Bis ba Fifi Mofude bazalaki ba Walingonda bazalaki lelo nga faila ba Denewa de bazali ba Saint-Gaulois bazali ba Edino bazali, donc ezali ndenge orchestre na biso etambolaka. kotala pe orchestre mene tambola bongo to boyete toke pena koto banda yo po ya nde tokanga porte moi si mso akota te po chimene ute ko ya wana chimene mais yo nde ko chekal chimene akota te yo nde kama Non, orchestre ezali ya grand-père orchestre ezakayanga te nga naza na droit wana te ke muto aye na boya, non. Chimene ayaki ko accompagner biso na manifestation tozalaki nango to voyager, il a fallu tokende défi to Chimene tokei to sali ba tourner na biso esili to zongi mutu na mutajongi na coin na ye. C'est pas dit que ba bengana ki Chimene ba bengane pourquoi eza voyage à liboso te to voyager na ye to voyager kana ye ce qui problème ezali to voyager ka so concert ezali to betaka so chimene abikete na kota pa grand-père yo fongole les portes. Est-ce que orchestre ezanga question na bomba mukolo koyamba le grand-père Benz Bozi bozana na Jiparando émission ezo sala makambo tuna ye question wana denzo kotala pe lelo to yesusu nazongi lisusu pa ba meje basindi take yo pe na faila nani abima liboso na bino to kobima na ndeni kobima pena na carrière ndule kobima na carrière ndule kotala pena mutu abima liboso akanga pena masolo kete koto faila koto meje koto sindi nani abima liboso batutu ba comprendre pena ke chanteuse mutu abima liboso ba mama Lisie yenga bazali ba mama po na génération na bino ba mama te bazali to na génération na bino ba mama vonga ye bazali, donc ba mama baza ebele o basala lokumu ya mboka obiso tout olandaka lokolo nga na tuni question na nga ozokimango nalobi nani abima liboso ya baninga tu yo meje sindi to nani oyebisi na batoke ngai na bala te suyo wapi e ozali koloba ke yo sukola ngai epai wapi e yoka ba chef d'œuvre yoka misala ba mama mbili ya basala baninga e na sina bala ozoka banzema kende na ngona hein banzela ya kala e nyonso nga na sina boy botika kofinelanga misonde ya bamure nazwi ya ngai mobali ye yanga lopete ekoti na mosapi banzela ya kala e nyonso nga na sina tiki botika kofinelanga lisongo ya bamure nazwi ya ngai mobali ye lokumu ya masinzo kande makwela Vous le rappelez les balles? Eza rêve moi c'est tout. Eza rêve. Oh sangisango ndenge ni na musala. Non mobali on a olinga, hein? Il faut accompagner lokola maman Betty. Papa Gérard Kwesson. Ye moko azalaki manager na ye, producteur na ye, ye moko azalaki kosala nyoso pona mwasi na ye. Souci na ngezala pena musique ete na lifobo. Do mobali apekisanga musique ete. Les contrats atianga po a poussenga pona kende liboso. Soki lelo la reine Omba to chef nanga charge aba dipro tout dipro Moscou kabongologie charge to ye koto to chelo la dete shiga mwamba to ye pena koto total la monsieur Olivier Massanjingo malobi faila na chelo caché ponela boki yemba ta mususu kota général de FAO na nini. Oui. Na utai déjà na Nairobi tote. Bon babi ba poni yo opona 5 génération na yo opona banana bana. Non ba ono so basala comme ça là kitoko premièrement na bana ko pona ngai moko. Et puis na poni les autres. Ndeti banani batanga kombo. C'est la Shiga Mwamba, hein na la reine Omba. Tant ba ko tia paquet wana. Na obeta ngo dada sikoza na masolo. Sikoza na masolo na ni Denzo Star.
tango paquet koya pona bi la reine omba azolanda ngai bisika zali diplôme na biso ya Couleur TV Moscou Kabongologie azolanda biso aux yeux bleus caméraman réalisateur azolanda biso soki paquet eye pourquoi pas na salango na Congo tozana ba talent moko ya kosakana te. Est-ce que vous comprenez que Sinda lego no yemba? Ah le kanga na ndenge ni parce que mutu na mutu azana voix na ye. Voix Cindy soko yemba bina usanti bina ke Cindy azo yemba. Est-ce que yo yemba bina bon? Ko songa na zembe za lokwa nazo seka to nazo. Pesa ka batu bilengi wana Cindy apesa. O yemba nzemba falo ndire yemba. O yemba na yembeli yo. Yo kindenge nini? Est-ce que ngam no yo ka mutu batu bota biso ne ba. C'est la réaction à public. Mutu ale kaka mutu na mokili o azalaka te. Oui, mutu ale ba pena ke meja le kiote. Ce ko le kinga na mulai nga na leko na mukuse. Est-ce que yo poyi na suki ya meje? Mwindu, non, ba suki bandile lote. Yo mona skolate. Hein? Yo mona ba penku ya mama betia bande betate. Donc nyos mama chala mwana. Mukuse oyo za nango meje mtayaki nango. Mukuse wapi? Mukuse wapi? Yo zala ngo ya meje 30. Est-ce que taille ezalaka ya mutu to nzambe nde asalaka? Pourquoi denzuma kamba boye, hein? Nzambe nde asalaka. Yo poko longolela biso vocal o meje 30 ayemba. Pas mama chala. Menzembo na yembi ya mama chala mwana ya remix à mariage meje asala ayemba ngo yango na ti déjà koyemba. Est-ce que tala rapé bango? Pourquoi pas? Basa ba collègue nanga na tala bango te pourquoi? Soko zo compter na tuni yo sozo compter ba chanteuse à base ba otanga lola yo. Tangela biso to mususu horizona pe ba mususu wana. Pourquoi pas na raisonner bango te? Ti banane. Cindy Le Cœur, mais j'ai 30 Tatiana Cruz, mais j'ai 30 la diva Barbara Kanam baza ebele. Oyebi ke Barbara za leader na yo. Aza leader na ngande. Aza leader. Aza leader na orchestre na ye na groupe na aza vraiment leader amune. Soki ba compter ba leader ba compter koto na bino ba compter papa Bozi na président. Côté kuna pe ba compter Barbara Kanam. Parce que yo ba compter. Na lobby etika makambo wana. Mwana na biso toza ko sala musique poto tombola culture ya mboka na biso. En plus yo ba biyo banzembo yemba ka ya batakala ndeko yemba ngo kitoko ya yo moko okokano yemba ngo te. Pesa biso no bilengi ndeti ya yo moko. Naleli kayembe. Bolingo ezali difficile na ba oyo ba mikotisa nango bakendeke na lombango te o eza lokola bomba retardement ye tembanga nazali machine te bebe kayembe nga nazali ye machine te bebe ekelamu ya nzambe asala engo tika pe ngana pe maengo onyokoli nga pe mingi yengo wana eza yanga Tango yemba boye nani apesa gu ya yemba boye mutu apesanga gu premièrement eza ba mama na ngai ba mama mbilia ba mama chala mwana ba mama abeti ba mama pongolov tant na kati yo maloba te limbisanga soki ozoloba mama chala mwana yemba trop chiloba c'est que yebi mo le mwa chiloba bongo bandinga na sina baleza lingala ti nyoso yembaka chiloba chilobo ye nyoso ya chiluba il faut na travailler yango chiluba eza langue na biso ya Congo do faut na travailler so na che esprit que na travailler na sala na ngango je rappelle tant que sola na ba mama na batika ouais tokutana na bango to voyageaka tota kozana bango kala mingi te to voyageaki même avion tozana bango na Goma totambola mwa mingi tozana bango to sola kana baza vraiment ba mama tango tala baninga misu basali ya babango ndeti meje 30 asali ya ye Tatiana Cruz olobi asala ya ye esala konde ni sala ko pasi te ke ngala za pa bozi na me batu misu basali ya babango est-ce que sika nazana zangi nini o batu o esengi ke batu bazala nango bazana ngo ngana zana ngote ezani longa na zangi te elo nyonso na vi bakende nango molo malembe ba brûlaka étape te esika naza à l'aise naza pressé te pona kende kobima pona sala orchestre non c'est pas dit que naza capable te à sala l'orchestre non nazali c'est pas dit que naza incapable à sala l'orchestre naza capable mais
nazali à l'aise esika nazali na se ya makolo ya président na ngai Benz Bozi Bozana aza ko former ngai nazana ko kende ndenge aza ko former ngai donc natiki no batambusanga lokola mai na okiko mitambusanga moko te Pourtant ozotala pe boelelo yo nde charge ya makambo lelo pena papa Bozi Bozana to ake epa la reine Omba ake na kopema na kote kuna ake kopema ta mususu epa ya Evariste Abdallah Mavinga na bamboka mikili kuna habité à Jonoma Repo yo kotambusa pena groupe oyo poto paneza nzela ya simanda kuna minute nde to so azana minute oyo azana niveau ya Paris donc na minute oyo nde to sala émission après émission nazana répétition charge maka ça déjà charge a format biso déjà mutu na mutu rôle na yango ebelo ni neng na non senganga donc on est ko kalisa zate biso betaka ba concert ayebi ke no ba soda na ye ba ozomona tenite selanga kaka selanga nzembo ya jour ya mois ya ba femme selanga kaka ngona ndenge na yo nasala nzembo oyo eleka ou bien oyo moni ate leka ata ya sika oyo moni ko sepela nango ya mwaka ya ba femme otombolaka lokumu na bino mo basi na bosani oyo pe bosananga lokola na efase darse yo pe fasenga lokola darseliko na loti ndoto yoka okende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo ebungi na mbonge elimwe na mayo echoli nango na kongo ya sika ebungi na mangengelinge darseliko ebanda boninga na melela denzu mbondo nayebi obotama na yo bilingalinga bapasi yo namonela yo na nzela ya Couleur TV mawatro moninga wapi nzoto darse mon amour pena kinkabwa ya beteli pena faila maboko makambo eza vraiment pena muta soutenir eza yeyo na pesi bino tu bambote colonel bienvenu muta sisi kuluna na changu na pesi dajongwa ila mokonza changu na mboko na njili wana na pesi batutu bambote otwalingaka nga bana campus IEC mushetu na prison makala jiparando na bino antibalbal na chambre babazi tu balingaka jiparando na bino azali azotakeka ba faire na ye pena koto na mono za na makambo na vie na yo toke pena koto ndeti boye toye ezana ngolo kwa gravité nani o mona ka leki yo pena na koyemba na mboka oyo azate pe akotika la kozala te pe abotama te pe akobotama kati nani oyo mona koleki na koyemba naleki mutu te parce que mutu na mutu azali na talent na ye nzambe eza na don apesa mutu na mutu do mutu na mutu aza na don na ye naleki mutu te mutu pe aleki nga te pe akobotama kati azati on a une question moi ya ba femme elobelaka yo nini take femme chanteuse skoyo non ezali mwana biso vraiment na sepelaka pena na journée na biso quoi donc ezali 8 mars donc moi mobimba ya mars elo na senga kaka donc parité to lukaki déjà pe to joie yango na senga ka vraiment mibali bacha biso à l'aise quoi o ezali mwana biso tolérance ezala quoi ata mabe ezali o tolérer kaka pourvu que moi na biso eleka bino bozalaka na 11 mois biso zaka na moi moko deux ali vraiment moi na biso ya esengo donc faut se sentir vraiment que toza à l'aise na moi na biso tant ozolo ba l'aise tala maman bino loba mo eloko mo kitoko pona maman aboti oh ma maman chérie Faïla paix à son âme donc maman déjà kufa merci na condoléances merci na nous sala pona ngai obota artiste monene waza ko sala fierté na kati ya mboka na nga Congo vraiment molimo ne pe manakimia vraiment pena famille na yo bapesa ko chance o kekende yemba ouais bapesa ngai chance donc bapesa ngai chance wana grande sœur na nga mameli fois apusaki ngai et puis grande sœur na nga banda ko yemba na bana oke na Kinshasa awa Faïla
abanda koyemba na bana na OK Jazz, abanda koyemba na bana OK Sikoyo aza na États-Unis, na pesi ye mbote na mobali na ye les baobas de la production Albert Lumumba na kati ya Montréal bambote ebele. Donc ezali don moko eza iné, eza ya famille. Maman na biso azalaki diaconesse na église ya Missionnaire biso so banda koyemba na ba chorale wana, papa na biso pe abanda koyemba, donc famille mobimba toyembaka. Donc tango na lingaki na yemba baboyaki te bamoni ke non aza na talent sala musala na yo. Banda carrière na yo ya monde ya musique nani oyo pesa pasi na vie? Naza na mutu na pesa pasi te. Naza mutu do moyen na miyeba à 100% exact. Oze mission munene oyambaka bato ebele okoyamba ba mission na biso ta musu moko na pesa pasi nga na yebaka te oyebisa yo, mais ngai moko en soi na yebiki na pesa mutu moko pasi puis na linga ko pesa mutu pasi te. Nani apesa yo pasi na vie na yo tango bandi mamba musique mutu apesa mna pasi? Muta question makasi boye mutu apesa nga pasi te, mutu apesa nga pasi te zana oka ba baptême so koti sika. OK na oyebi nanu ba cri te, oyebi na ba pas de danse te na joie pe na suka na aventure na Zambie, OK tourner na Zambie. Donc tozobi na banani baibili papa ya assalamu alaikum na yebi ndeni basala yango te baninga bazoke ndenge mususu ngana okende mususu, donc passe pene pesa ngana vie yango wana, mais na comprendre yango eza na monde ndule elo no se e bandaka muke ti lelo o comprendre lelo na comprendre vraiment ezalaka passe na liboso lokwa na comprendre yango déjà comment yango déjà facile quoi. Eta que chanter za munene ya mboka oyo tango tala ko yemba makasi différence nini ezala entre motoyo action vraiment pena na ebisa bino jipa rando antibal bal na chambre zotake ba faire jipa tambolaka partout jipa zake sika mokote ba bébé bonno Afrique za mboka na nga Europe za mboka na nga ngande nazo so kipe na bino tout botala papa na bino ndenge otambusa makambo na ye mama to ke tozonga est-ce que ba ebisa yo te yo na meji bo rapper presque ndenge moko? Non yo muto ebisinga sala basuke ndenge moko minene ndenge moko ya mabete eske za mabe ndetika mejenda leka yoka na koyemba yewana kuna na lola yewane kuna na lola meje aleka yo ndeka na koyemba botika ngai na yembela Yesu weye yalangwisa motema na ngai yende yakomisanga biyemba yende Yesu masiya napona ozoki maka question meje aleka yo na koyemba yango yemba kana banze mumu botika ngai na yembela ye nalia kwetu kwetu Kisangani siku nitafika nitakula wali na sombe kyo banda na epa père bozi socha déjà chante na yo moko ouais bakoyoka ngo chende sikoyo na cheza la ki album na ye sikoyo na chakite uchende sikoyo na chakite nazo leko kana makam no mutu alekaka mutu azate nazolo banalo bana munoko nazo leko kana makam manalo bana Swahili mais uchinzimbo sikoyo bonsi bacha mais toza ndenge moko te mutu na mutu aza na façon na ye ndenge aza kokumbela makambo sinda bimali boso na yo baibsi mais ye abanda carrière musicale avant ngai mais j'ai pas bimali boso na yo avant ngai chimene pas bimali boso na yo pour mes attes que ça mabe wana leki na ngai chimene leki ndeni oh azaleki na nga chimene yemina babili yo yembana bana est-ce que to bandi ko yembana chimene lelo depuis l'église wana pena leki ya palin donc mutu nyonso na ndako yebi chimene oui Tatiana Cruz asaline na yo asaline yana yo est-ce que likambo ki yaye zawana na muziki ya toleki ezalaka te tozaba na Tatiana Cruz na bimali boso oh là là yo muto koyeba bino na Tatiana Cruz na leki na koyemba tika Tatiana fanda kimia tika Tatiana lobaka leki yo Tatiana lekanga alekanga na ndeni bisanga fail hotel makutu te
Non, mutu aleka mutu azate na lobi na zolo bana zo répéter. Mutu na mutu azana talent na ye, mutu na mutu azana timbre na ye, mutu na mutu azana cachet na ye, mutu aleka mutu ndenge nini. Mutu nini omona so ba bipe na bo poser ba voix na yo ko benga ye na basi tu na tangi. Na basi tu mutu na ki ko benga ye ezali Barbara Kanama. Banga ye pas leader na. Ona banga ye nini? Babanga kanzambe babanga mutu te. Pas leader na yo pe quand même. Aza leader na ngate. Barbara. Leader ya groupe na ye. Aza leader na ngate. Est-ce que kutene obenge nani? Est-ce que nga na betaka na orchestre na? Soki yo kutene na Barbara obenge nani? Est-ce que nga na ko benga ye artiste? Ah, obenga mama te, aza mama ya ba. Aza star ya mboka. Aza pe leader quand même. Aza maman. Aza pe leader na yo quand même. Aza leader, oui, aza leader. Ba bengi ba leader, ba obenga yo te, ba obenga ye na papa Bozi. Minute oyo, nga naza ko beta na orchestre ya Bozi, ezo orchestre na nga te. Comment na okende ko se comparer na muto aza na groupe na ye? Sotango tala Barbara leki na vitesse. Et ça la ronde. Oh, eza ne loka osala te. Elo osala ezate. Elo osala ezate. Yebi ane banda carrière. Hein? Les cas yo na ba niveau déjà banda carrière. Banda ba je mbana ba wilo longomba eza lelo. Comment okende ko comparer nga na ye? Ndeti Nathalie Makoma. Asali nini? Nathalie ndeza na voix moko bino tu boko kaka ete. Ah non, mutayemba na lipeka zate. Mutayemba na lipeka zate. Toyemba Nathalie ayemba na we na papa wemba. Nga na yemba na grand-père Benz Bozi Boziana. Papa wemba na Bozi Boziana nani yaya? Wemba za yaya? Mais c'est que Nathalie Makoma non, na âge. Papa wemba baza ba collègue mais aza na âge papa wemba za mukolo na ye. Mais c'est pas dit que babanda zaiko ensemble. Bake ba ici filo collé. Yoka leli abi basengi nga groupe mai na pesi bidon. Zaiko bake na bango partout. Pourquoi yemba donc ndeyo yemba na été monté que ça la rappelle ma. Non 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 non. Non, l'artiste basé belé. Ce qui n'a eu occasion na te père son nom papa Koufa, ezama bete, nazana grand-père. Nazana grand-père Benz Bozi Boziana triple B, leader sans polémique. Hein? Ba leader basé belé papa chéri Azali. De ceux qui n'a raté koyemba na papa Bokul, na ki koyemba na papa chéri Binadam. Na ki koyemba na Ngiama Makanda. Na ki koyemba na Félix Wazekwa, na ki koyemba na El Mara. Na ki koyemba na Shetani Gola. Donc c'est ça. Donc na ki koyemba na bango nyonso na ba maestro, ba Robino, na ki koyemba na batutu. Ni pena oza na eposa na minicho o koyemba ne ozomo na ke na yemba kana ye. O esprit ne tinda. Na minute oyo esprit akina kotinda te parce que nanu nazo sala eloko na kana na sana na sala yango te. Après singa la venga na zana studio pe na za ko préparer oyanga. Tant on a ko banda ba cha. Via pesio. Oui, après singa. Kisoye nango Comment vie ba mibali bazala pesi bango te. Yo kaka pesa. Après lobi ezala MSU ya Saint-Gaulois. Yetindika via peso plan kitoko na yo. Wow, eza musala. Vie comme beta ba deuxième regarde. Non, ya beta. La minu mte sali ke via pesa yo. Non, ya ye makamba deuxième regard ezala nzela minu eza na okaka nzela minu. La minu c'est que lobi belé. Oh, esali nini? Pena boaki miso boabite mwana nga faila nzela minu zwa. Non, après c'est chanson parce qu'il y a bi aza na artiste na ye asala ka musala. Tenini oyo ya na ngope ba couleur ni yo. Okoyoka. Na ko benga o semaine zoya oya na studio oya komona nde naza donc bozwa boyoka. Est-ce que ko pesa nga moi quelque chanter ya ba mikolo sangsela nga beta biloko. Vraiment pena ba mbiabel ba chala mwana ba na sangisi na Yesu na ba misia nzambe ba mama lo mbongo. Mais déjà na bien biloko na bango nyoso ati. Pa lolela nga bango isusu. Lobela ngai bade. Nini ngai na sala pote na mona bapasi ya ndenge boye. Libala mama euta na paradiso. Nzambe tango asali mobali
amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi ye na mopanzi ya mobali badeo banda libala wana ti lelo mpe tozali se kolanda bakake ezanga mbula ebeti na motema mwanga motema mobebi nakoki te o bolingo ngai nakaba mingi lelo bafuti nga lifuta ya punda e motema ya mwana ya moto nzoka esuwaka boye ngai nakei ye solo nakei komibebisa na nga motema mwanga moke na nkele motema mwanga mabanzo mwanga moke na nkele mabanzo nanga. Vraiment pena na ye pena koto mama Bijou Ngoy. Mama Bijou Ngoy na Brazzaville nzambe ya ba solution. Bon anniversaire na yo pena yo mto botama le 8 max yo pena za na makambo mama Bijou Ngoy na Brazzaville nzambe ya ba solution botama pena le 8 max. Mama Bijou Ngoy. Vraiment pena mama Faila mama Bijou Ngoy abotama le 8 max. Maman Bijou Ngoy na Brazzaville nzambe ya ba solution. Ouais, joyeux anniversaire à Maman Bijou Ngoy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Maman Bijou Ngoy. Joyeux anniversaire. Yembela susu mususu la reine Omba abotama le 1er mars la reine Omba. Botama et l'amour. Botama et l'amour, Botama et l'amour, la reine Omba. Botama et l'amour, la reine Omba. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la reine Omba. Joyeux anniversaire. Vraiment pena na pesi yo bambote na yo pena félicitations oza pena nzambe ya bayembe nga moko na bengaka yo ti lelo na bandoko bengo kaka Faila nzambe ya bayembe parce que yo nde makambu donc ngande ji parano na pesi yo sukombo nzambe ya bayembe pour faire rigoler ya Jésus de Nias mais nga na bengi yo nzambe ya bayembe Faila pour palola ka de biloko batutu vraiment pena na ke na félicité au makasi na ye pena koto pesa ba programme orchestre ba makambo portion ezandenge nini. Ouais, programme orchestre donc te répétaka chaque mercredi na matete na espace Bataclan et pas ya honorable Néron Mbungu Mbungu fuma banga moyo na PC Bambote. Donc chaque mercredi to zalaka wana à partir ya 15h tu 22h to zalaka wana to répétaka batunus bazana besoin ba mona ngai ba ya wana ba komona ngai et puis chaque jeudi tozalaka chez le prophète sur avenue Popo Kabaka numéro 12 donc de répéta kawana jeudi chaque jeudi tozala kawana de 15h à 22h mutino tozana besoin à mon ngai ayewana programme orchestre ezali tozana maxi single na biso makala mingi te bako titre na ba pesité titre ba pesité sunde titre na ba pesité mo mi pesela te na ko pesa ngote poza ya grand-père après pesa non yanga single nanga yo skonde opesela nga titre okima toko lukela nga sko okima na mo fona mbala reine Omba ouais mbala reine Omba ouais fona mbala reine Omba nzamba ba mama ouais nzamba ba mama mwasi ya pembe mwasi ya pe la reine Omba na biso moko vraiment fona embaye yemba pe ma biso pourquoi pas maman Bijou Ngoy Brazzaville maman Bijou Ngoy vraiment nzambe ndenge kutu déjà Michel Salemi déjà toujours ba solution vraiment pena di parane Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ata alumenia mama yo automatika bamama la reine Omba mokonzi ya bamama la reine Omba ciparando denjusarelakisanga nzela emeka saka merveille mila mama wongo ya mama
Mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te wumela Mama wo la reine Omba